de la part de bongo biloko bazu bapesi bango. Est-ce que bazu on a salaire na bango? Nenge bayaka wana. Bazana droit ya kozwa mikanda ya inane. Pour mte so mono pas na poto. Tozana mususu nani mboshi azana poto. Tozana roi David azana poto. Congo Révolution News, tout sauf rien, une émission présentée toujours par votre servante Pamela Shekola. Aujourd'hui, vous êtes dans votre analyse, tout discuter ensemble avec lui, on l'appelle imbattable, toujours un bon encore et toujours avec Pamela Shekola. Yazara toujours présent à chaque fois que Nabeng Akaye, maître et tout ça, il est toujours là. Et aujourd'hui, nous allons en tout cas discuter avec lui dans cette émission, tout sauf rien. Je remercie, nous remercie internautes, ils sont toujours là, vous êtes toujours là pour me soutenir, n'est-ce pas, vous êtes toujours là pour faire de suggestions. Moi, je suis là, ça me va droit au cœur. Voilà, sans plus tarder, je veux recevoir pour vous l'imbattable Churamboma. Bon, ouais. Merci, Mingi. Ouais. Il sera déjà habité, maître, maître à Kwang, à Bazali. Donc, il faut l'imbattable. Ouais, merci Mingi na yo Pamela Shekola. Oui, bien il est au monde à sepeli na minti muké. Double brassard. Double brassard et puis aussi leadership na minti muké. Yo penda. Merci. Oui, bien kamu nengo koti penda ko le kaba l'autre là mbala moko. L'autre là. Bon ba kota imabe. Yo koti penda nenge senga ko kota na sepeli. Boyepo. Classe hein. Merci vraiment Pamela Shekola. Merci Mingi na yo nengo invité nga na bosa na toujours te ko bandelo kwa hymne national. Merci Mingi na maman de 5 ya tombola nga na tomboli. Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris hein. Nga mère Mingi. Atombola nga ngape na tomboli. Mais c'est grave. Atombola ngai ngape na tomboli na mboko. C'est valeurs. Merci vraiment. C'est bien en tout cas. Mettre toi tout ça l'analyse comme d'habitude hein. De 100% social hein. Bato ba telengana te oza manga ya analyse. Tout ça l'analyse mais. Tout ça netre, tout ça na couleur moko te et puis nga na sepela no mikolo Pamela Shekola yango moko na obengo leader ya mikolo parce que au continent mama ngo leka bato ba yaki liboso akota ga avant yo. Oso comprendre na oloba. Okay. Voilà, là c'est l'imbattable toujours un bon maître. Tout banana na mara musique. Na moi que solo ami na ba musicien et tout, bien que linga politique hein, mon place na ki na ouais. Dégâts. Na kimi au moment qui pour na comme Fayulu déjà là na pasteur Théodore Ngoy. On a déjà ça. Kito. Beta to récupérons après tout beta na solo ya ba musicien fali. Les actualités na minute au bato c'est perdre ba comprendre il y a solo toté. Moi je vous confirme que 5 musiciens sont victimes bazate. Batika na mboko maître Churamboma. Parce qu'il y avait des musiciens, on a autant à commenter, oh Pamela Zela, vaut mieux la fin d'une chose. Alors le lot mission on a bakimi bamsou bazo lela. Balobi barozon là 500 € ndengeni banyunganda ko et tout pour na yo mettre tout ça mon analyse europé ça va vie na yo les anondeni basali 500 € na bakino on a déjà après 8 mois c'est quand même trop. Moi je crois que ça n'a pas de nouveauté. Et ça n'a pas de nouveauté na Congo na biso en passant na pesi pire petit n'a beaucoup tampongo moi na banda la solombo tebele. Donc elingoloba eloko neza va moko sala makanango déjà na musique congolaise. Et ça n'a pas ya sikate. Et ça makila moko se banda ko tanga depuis. Mais il était quand même déçu, il sûr hein. Ba papa wemba déjà. Ba papa wemba tanga beta sala minene ndamba batu bakenda. Ye moko place auta ko felo militanga beta ba sala minene ndamba batu bakenda. King Kester nde mutazagi la voix de disparition na ebite ba espèce en so bazali atika toi te yeba ki pa yem datika toi groupe atika awa et pas wera tango ba yako beta ba bato bakima mona ba le marquer salama mona ezakara ngo bongo même pas nani ya o musunade même muturanga est grave je le salue en passant Félix Wazeko ba nda okima kuta avant bana ko tika l'avant quoi tout ba ko kima c'est un peu grave pour ba kimi ba kena mona planète musute bana bonga to mona bango basande aho. Donc lingolo batikali awa bon nengo tu lingolo bi ke batikali awa on a pêché ba fait bana déjà biloko moka kala mais pour na ngai na ba congolais bazolanda nga moi je crois que c'est vraiment un non événement pour na fali hein parce non, que ça fait quand même ça fait mal quand même Monique ba musicien na yo non bo meli bo c'est quand même parcours biso ne tozo mona bongo yemo na bi bazolanda émission e bi ke maître Churamboma lo ba vérité parce que ngana lingaka na mna batulu ko la corbière te batu mona kaka ti ba ke kunda yo te ngana lingana lo bana mutna interpeller mutu pe sala bien
Fali Poupa abenga ngo groupe d'accompagnement eza d'abord orchestre te kasakima kiti bato bazo kima kwa bike zela na bisayo na pesa yo manga munini oyo sala ke yemba muso déranger na ngo pe na yete abenga ngo groupe d'accompagnement alikaki ne mission moko awa ka place nazao alobaki yemoko sala 80% ya makambo do misiri basela ke 10 ou 20 do batu muso bako sala 10 20 na bazana bango ko remonter na ye donc ça pénal likamo ya grave do mona ngo 80% ça la liaison est animée bon yemoko ndi ya ko fanda bo expliquer bino 80% sala nini yemoko voilà ni ba mise ba ki ba modi ba sala bango ilorote voilà donc quelque part sur na landi langage na lingolo ba bakende te il reste Fally pour les 80%. Donc yemo mutasala 80% 20% basala ngona ba oyo batikali. On comprend. Mais ça fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Au moins, les musiciens, bazo landaka obazo mona. Landaki na pesi savane depuis chumbote ebele. Émission ne moka salaki alaki sindengeni ba musiciens ba souffraka. Savane depuis chu. Alaki si passion ba monaka. Alaki sindengeni libanda bazo ko apparaître danger. Matambola na kara père na bango. Danger azongala la pas mère na bango. Bagene loin mambaloba ki wana. Kasi ba succès là non c'est l'eau ils. Et l'eau ils ala quitté. Donc aye ko se retrouver lelo pour avoir un na Suisse na moi si na bana ndé là se retrouver. Pour la musique au moins na sepeli na ye pas ça sincère. Je les salue en passant Savané. Tout le monde va ko lo makambo ya lobité. Mais au moins na musicien ngonyo surtout ya parmi ya rang o ya Savané wana lelo nde tolobo so tali bango na poto awa. Ba o batika na kin. Baza suna ndenge mona ndeko wana te. Abi mabete. Donc si kotanga zola mama nengwana bana wana bazomona ba moni makambo ezo leka wana bon ngana kota na ba détail parce que moi je vais pas partir na groupe na bango na za pe porter parole na bango te na sala ka pe kuna te na za ngaka mutu congolais na yebi ke na za ba relation bien na Fally pina ba ndeko nyoso tu wana mais moi je crois que ba petit wana batali mamsusu à venir na bango na ndenge ba moneli so ba moni que place na bango eza sous na groupe d'accompagnement wana te mais ça dérange pas oyebi eza likamo awa ndenge bayaka wana baza na droit ya kozwa mikanda ya inane awa siko amalgame apparemment ko mais en France bo c'est la première fois je sais pas so bayaki ba mingi za la ba si bakenda bamboka pe belé siko eloko batazo sosolate lelo bakenda ba États-Unis bakima te bakenda ba Canada ba batambola bamboka nyoso bakima na bango te na éviter pona ni ça me la yo ay phrase de makambo vous comprenez moi je crois que na longueur de ya kotala liko longueur de vie na hôtel ko mona moi je crois que il dérangeait pena Fally te ngapo nanga te déranger te wa déranger te na ebisi yo boluka na ba interview so mona déranger na ngoyete kaso ki mo ka bon yo kasi so neto zaina batu ndongo za mettre bo au format ma ba élève na yo tout au contrairement ba élève maro bo yo mo la motema te ya contrairement bango te ya sala 80% des gens non mais ça c'est lo ya sala déjà 80%. Donc mais maman ozana batu na kate équipe yo moko mukolo ke so sala 80% bo so 20% ba ke yo bangani parce que ozana pe la minute au double kuna déjà deuxième équipe ça musala. Donc et ça n'a pas grave. Les gens ont trouvé ça grave parce que bana wana ba leli que il paraîtrait ndenge tozo yoka que ba pesi banka ba 200 ba misu ba 250 ba misu ba 500 bazana basi na ndaku na bazemi ba misu ba luka bandaku bazana wanyonga bandaku tata lupanga zo akali banga esili direka musika omoni ba donner wana nyoso tout na zongi kaka na ba musicien bango moko ça va depuis chalobi tango bazako kende ko beta ba sala minene nyoso tout tango ba ya ko répéter wana ba futa bango en dehors ya salaire na bango parce que bango na Fally bayoka na salaire na bango na yebinde salaire na bango te est-ce que zaka salaire ya kisasa ezalaka salaire que soki bo bimi libanda ezalaka salaire soki bo prester na salle moko scénique ya munene c'est ça le première explication ezalaka te to zaka na salaire po za mission vanda na kisasa parce que ata yo zo zo lokwa na poto parce que photo raison na lokwa ba na poto ozo sala awa ozo embaucher quelque part so ba longolo ba keno ne fils que roi ba indemnité za sundenge za giwana te bakole sa yokuna bakola sa yokuna ba frère wana tout eza na compte ya compagnie je crois ezaka bongo et rap nyoso tout muta ko sanete pour sala ka ba sembla pour ba hypocrite ça passe comme ça siko tango bango ba yaki na salaire na mona makalongo est-ce que mamuso ezaki respecter na yebité non mais maître autour tout à l'heure on a bien Fally n'est-ce pas oui mais quelque part ils ont mauvaise foi que merci place c'est quand même beaucoup ça va n'est pas jouer le côté non mais c'est là il y a des même il y a Jackie même ici d'été même Bemelia ce qu'on bengi tous les musiciens maison mère parce que le côté on va voir ça là il y a mouvement
Bon, il va attaquer ça toi. En même temps, Serge Mabel a coûté banda na kota tina ça les langues mouvement. Donc nous va yeno na poto. On se retrouver na 500 euros na maboko abatu. Ngana ya mamisa mo fallu atikali o moi pembe wana tout ce soleil déjà na ya maina tout sauf rien toujours dans cette émission bazo lela azo so ana mutu mo ya fallu bureau kaka que nazo ngandeni na 500 euros nana nyonga ndaku mwasi bana nazo ngandeni tozonga na phrase mo tulingo lobi bongo biloko bazu ba pesi bango est-ce que bazu ngona salaire na bango mais so biloko ba pesi bango banya ba loba tozo biloko déjà tombe bazo siko yozo comprendre ministère congolais nenga azarate hein gratuité mais bango baza taza mukia wa fola kisabino ke na munene et bela ba baisa biso ke baza na banda kuti lo baza na banda kuti et bela baisa biso ngana pesi ka phrase na bango ba ministère ne ozo misa wa sekele na bango baza eza quoi l'impression ba pesa na batu yango mona sepe na phrase moko ndeko na bango depuis tu baki na lelo e photo aider bande ko na biso to vaki na illusion trop pour faire croire na bato za danger za grand mo souffrir ok c'est pas ça c'est la mauvaise foi na ba président mais nga pona ngande batikali pe boy pona nga na nenga na mona gali nenga ko taila makam eza na ngopelo mo grave te pour les leso ba zuba mikanda na mo ba va na ba intégrer groupe na bango eza groupe na bango ba osonga na bango mais souvent na nenge batikali les okima ti to lo ndeni mettre te bongo okima ndeni pona mona ki Kinkester abeta Zenith moko azowebela sa longwa ya longtemps maya ko beta na Zenith wana te meto liboso bakimara mais na yebiso batika la ke banda lelo te o yuzo lo manga monde lelo le kotika les aptitudes ya ba congolais soko beti sala munene lokole na suka na ngwe yinda kaka il faut ndamo batika fa bakita ndamo ezaka bongo mais ça problème de tate to que ne pas itozonge pas baza bande ko na ba congolais ngai loko mona boya ka ko mona ko condamner mutu funa tuna nanu mutu pourquoi opposer acte oyo les commandes en on na koyeba na comprendre ka cause na raison pona nini ba parce que déjà ba raison pona omoni c'est parce qu'ils baza mal payé ba foot à baraté tout à les alors les cas na ba internet ba mo ka ba musicien wana les cas qui ba démonter qui ba non les qui bon après na suka ba ka ba tikali donc quelque part explication maman explication moni nzambe nzamba bolingo nzamba mawa nzamba bonté macha moto na Sodome na Gomorrhe so tunie po ani chaki moto wana expliquer ba nzambo chaka muke falo tumba bato bien l'explication de beka bande ko wana ba ya na plateau bango ne ba kozala mieux placé ko yebisa yo pourquoi batikali pona ye eleki ndengo wana mais pona nga pona fali nga zolanda nga na ebike déranger te wana salade voilà on continue toujours et puis aigle lisusu le roi Michel Kombe yebo kuda loba ya lobio yo monaki phrase mona landaki ya lobi yo monaki na Bercy kuna ta vocal moko ya Michel Zalaki ba ya kotela nde fali pupa to sala bon entre toi Michel Bazar yimo ba ya kotela nde fali pupa bazaka na besoin fali pupa donc kaka parole na zala ne bongo amini ngara trop pourquoi maître to ça oza mo reproche mo sala a été tant que maître Choura non wana zida au salarié to pesa to solo normalement parce que apparemment il y a des gens le baraza trop orgueilleux non ngala za na je crois par rapport à ba combo na chaka o le A c'est Léon Noto le ba tout à l'heure aigle babilo mo bongo maître Choura moi non reproche on a ko sala d'abord to solo kana bien nazana numéro na yazana numéro na ngai do so nazana reproche au sala na obenga ina osala reproche mais na ko sala ngona micro te poza lokola na reprocher na lina la kisa mabe na ina mokili mo même alamu na mokili mo moi je crois que ta na obenge na osola na ye je comprends donc ça ne on le bagasa la tout c'est déjà reproche mo zo sala que donc sala nyo sote te ya sala mais botela ba interview tala mutalo baga o ya zana ngona mutema o ya zo ba o ya sala alobi même babiloko mona ba perelelele après ça ngombe na munoko yo bozala ngi ndalo ba mangam na ete alobaka ya yemoko o yo kosa scope nani moi je crois que ça pour n'engagez non événement batu musu ba moni ngo mala mais na lobby mais les loyo to tika na musika sika awa akoma osa na déco mabe il faut que fait la musique c'est pas problème voilà maître toujours en continu tout analyse na biso voilà tout sauf rien je suis comblé par mes réalisateurs Douche Kapanga le président Douche Michel Kombe Aigle, il est là ce soir pour voilà pour nous retenir en compagnie pour nous savoir ce que cette émission il est calé bon mon abo par rapport à ba image to na Congo Révolution News maître tu vas continuer na analyse na biso tout ça on a par rapport à ba sujet lelo na bi que yo pesa déjà makambo c'est bon côté na za la ngai maître tu tout le nom makambo ya moi na biso rythme sam maître tu lelo ba bazolo ba un peu trop
tout le monde est à côté il y a Dicap la merveille qui a ça longi na non événement yé mon côté à la lipongi yé coup du côté à Zawana bateau nyoso azo mona passe yao so bengi lo fali pongi a nengo na ko pas le bango lo te mena moteme so te olongo li bango ba ma mise quand même eza te zo so été je pense que zo so été sur au tali état d'esprit na nenga vivre non événement mais tout ce côté la fali makasi bo te na côté li était na zolo ba non côté la CMP na zolo ba non événement yo kanisi le quoi bon to lo ba lo la 5 missions na ba kei ex victime pona yo ndenge bana na ba kei musique ya fallait sili to yo ka soute rien le baki yende asele yena sala ranyo so 80% déjà ngana sina mona ngwe pa Félix Oazé quoi Jos Jesak nani petit nango mususu nani na bosse baki na ono bakenda mais babeta mutalibo maliaka na fulu carton à danger les gens n'ont pas la bongo banda le noté ya yebi on de lekak biso ne batu c'est normal ba warrior na ye na ba fan na ye ba osepelate mais ye moko mukolo makamuna état d'esprit aza posé à nyama bongi à danger voilà salade e bokano ba so ka che venir esprit benel esprit bo et puis mikolo aza sous sportif ayebi ndenge lekak mais tozo côté le makasi te na côté nazo loba makambo oyo nazo comprendre ndenge état d'esprit pour que ça c'est comme na poto na qui c'est comme on dirait affaire moko d'état te et sili baza bandeko batikali basa la vie na bango basa lo bango bakana eko sala nzambe azaka pona mutu nyoso anokisaka mbula pona mututu ça peut et puis to que neto zonga soki pe fali alongaki pa ya kofiolo milete mbele to mona pe ki asala na été soki le ba faire balongaki la maison mère tembele to mona ki cheta na été quand même musicien une chance que quelque chose mais basa ba musicien basa ba artiste ba musicien fali ba yebani ba maçon te ba menuisier te ba koyeba na kaka ba héritier bango na soki le lo alongaki tembe mi ange mi de mo azo les até deux ans normal maman fali ba pesa bango ba mpifo mo ba kofiolo mide mais apparemment yeba musicien les arapena bongo te baza na bango na ngo bongo yeba na ba to yebi ki bilongi mais ba komo pena so tuni ba tu musicien neti nani à part ba kabu mais ndeni bolo ba ke ba tikali 5 bo yebi na bino batango te ngane tingana yebi c'est que na bato bazola na ba yebi ke ba yebani poso ba batikali 5 bo comprendre que 5 personnes batikali 5 ba yebani poso ba zaki na ba menuisier ba maçon ba pêcheur bo ngaba yeba bon combien de pêcheurs ba yaki na ba batikala fali me ba komo habiter so ezali pena nde fali alongwa ko mise en disponibilité yebi ke fali poupa mais siko yenti ba mise ne ba longwa kaka mais bon après y neti kabuya par exemple ninga tikali boussole et tout je sais pas hein, je confirme pas mais selon de nayoki boussole kabuya tout ça bon bah tikali bakete mais ça problème te so mono pas za na poto tozana mususu nani mboshi za na poto tozana roi David za na poto ba brigade mais problème nangé sali les gens yango na zo sayo il faut beaucoup une explication ozana olobi oyamba bana wana a oyamba ba musicien wana a mais kana ko tuna bango eloko nini mais mukolo boko yamba pe mo mukolo makam akoy sabino au moins phrase na zo loba akoy sabino ka ke non événement la vie continue ay sabino ka bongo akoy boka ta ko loba na bino na leli na zo mona pasi ay sabino na okone musana ngapo ayebi nzela na c'est tout. Maître Tozo continue oui. Je remercie, je salue l'assistance de la petite Aya Cynthia Wadol plus que Star, Arnaud Bombongo, toute la famille Bombongo, Yui Kando, de gros bisous à toi. Vous êtes toujours là pour me soutenir, pour soutenir cette émission Tout sauf rien. Maître Choura, Tozo continue à ma sujet. Nasi na côté déjà ma solarité mozong singara yango ndezo sala bien po bato ba olela mabe mama fumuna ba journaliste ba bimi ça là que peut pas si mettre ngai na mona ngo normal ta on akuta na ta on akuta na musika sika na so na sepela fort ba roi David ba tout na sepela fort na mona eza bien parce que Nathalie on sepela papa quoi pour tomber lo mo papa pour pas si na so Nathalie bango na kisasa ndenge bazaki na kisasa ba mission wana bazako faire croire bato ke bazaka ndenge mo boy na bango monde ba olanda ngana yo na poto awo na petit na ngomona lingami ba pense auta pe pas confi boy tout na ba petit wana ba ebisa bino donc okomona muta mama na cha défi moko ta la génération ba musicien o nyoso to ko loba o bazana poto na ba camarade wa beta na bango bazana kisasa bokomelanga na se banani ba bien na pesi au défi ba musicien nyoso même maître ah aussi chekola ya mutema be do yo liba ya wate ba fanda wate baza na mbandaka te baza quand même na poto ba tête de différence mi na télé vidéo mo boya ya kabuya na télé zeka passion zaki na Facebook alobi ezaki tozet quand toza na été abibo bera batu bala kini ba yebisa ba sa la vidéo on les 20h donc biso to na été mo da butu so déjà si comme bilo kanengo na aso pour moi je pense que ça et puis de tout ce qu'il a ngai nazomona nyoso to pasali déjà na F victime pour ngai
na groupe d'accompagnement na mona geloko mo oya makasi alinga pesa soute. Je crois que c'est bon. Maître to kotana masolo na moni ozo consoler mutuno makasi. Ça la pas si maître so ba mise ba kimi comme ça pas cité. Ça fait mal. Ça va pas si bena mingi. Et puis ça pas mais surtout yé pene ko pese pas si mingi. On a fallu pour pas. Aigle papa. Maître. Tout continuer Mm-hmm. tout ça bas sujet pour tout sous qui ça va cela faillul yo vendre na bi ko planer la politique danger voilà toi tout ça partout maman ils ont un social en tout cas le les sujet pour discuter ensemble tout bête ma cela rue timisamo il y a pour les actualités hein tout bête en tout cas toujours solo na bi que bato basi ba balingi surtout bête ma cela moi na bana balingi te mais ba tout cas internet mais fallait pas bon moi na mukie déjà ni bobim sur internet mutasa bali aza moi na mukie puis abali no muto ya sa remaria puis les deux fois trois fois abali de mettre aux problématique pour vous bengi moi na mukie mabali mutasa remaria trois fois ça sur moi na mukie to deux fois trois tu vois vie na par rapport ya ma solo na ya manix Chipuki na ngai Nathalie yango na musika moni na regrettaki mingi parce que les gens ne comprennent pas les choses biso ba congolais tozo kota même na ba vie privée ba tumakasi ya osakana te je crois Marie Missa mwatika mwana na riti te na maboka ba congolais boko malukola ya kufa zela mama atika ki mwana na maboka ba congolais te boko tela lokola mwana moka mawa lokola mwana moka pasi boye dakaye lokola sondeni je crois non aza mwana zo mériter lokola bana nyoso to Aza soumona, bino obenge mwana muke, elle a quel âge? Elle a 25 ans. Bon, 25 ans mwana muke. 27 ans. Et ça soumona muke. Mwana majeur, ayebini nazo sala. Yo kanisi avant ya lingana garçon na ay tunaki garçon na passé na été. Garçon na yebisa kete naza déjà divorcé. Mais yandi ma ipona ni pas. C'est quoi ba photo bimi après. Batali que mon sœur Marie to kanzarata mona parce que c'est aza moi sœur Marie. Batali siko que no ya yembela nzambe, c'est quand même une sœur. Et ça lini siko. Hein azo. C'est que bomoni ke bino pe bimba bato na moni linga muto azara la boîte. On est le kozo sala bato pas c'est ça que comment mon a se retrouver na maître. Donc maître ya giloté hein, maître c'est dit histoire no maître. Obi ngene ko salinga passe c'est que bino obi kene comprendre ba congolais na ba congolais ba mitewa mabe obi ke maman na ya souffrir na likambo ti akufa pe asona sœur Marie parce que nga na zaka na ba souvenir mingi yaye na bunda komba mo na grand hôtel so batale yango na internet ko mona ye mtayemba toto yeba ni pena donc ya kosakana te à partir à passer soni pour yemta promoteur na ngai a osola très bien osakana te carré oh to kutane kutu na Angola ta on a na Angola do asola kana bien siko ngai loko zo kamusa ngai a souffrir na même problème oyo alingaka bala garçon moko boy na terre comme nae balobi ka makambo oh non azana ba tatouage azaka ba tawera azalaka na banani boy mwana mwasi na tia kenda kufa na mobali azate malgré au muso Angola kuna boya ko divorcer ba misu pe bango wana siko mwana ngola mobali no papa rit ti loza kana Angola d'accord a divorcer pete batu badina batu bazalit siko eko sala ke mwana oyo cette fois-ci ayeko zo mobali ne abala siko yanga yo na ye kuna bozola ndemission preuve nezani non mais aza mona Marie Missa Matinga atikela bino testament ko bina famille na bango maître choura retenir bato na rigueur Marie Missa Matikela ka yo testament ko bino ko na ye papa legi na ye mona sœur Marie Missa mais atikela bino testament pour na maman na ye biso na biso ndamtala ki vient nga yo azara na Belgique mon grand frère nangai comment il s'appelle encore asalaki pe asalaki analyse na ye alobaki mona na za lisu na biso ya atikona testament ya nani etikala ki bango lisu na bango non mais yo boya ngote quoi mais maman mais lisu na bino face à la vie na ye je crois mais tout oyebi babi mutu wana ndete pona nana komo ponela mutu mwasi ba yemba déjà za mutu ba boîte ya za sœur en Christ yemba nana ebisho kaza sœur na sepela na Nathalie Makoma omoni le sel mutandima penaka koyemba ntia mukina gospel ezaka hier omoni lelo azaka ne kimia pourquoi bozo pesa batu baba babi yango kitisa iti ekitisa nani Nathalie Makoma ekitisa nani ninga kima mama nzambe nani siko na bato bayemba kaleki Nathalie Makoma na mama oyemba te koyemba te tobi succès par rapport à siko tozana batu so babimisi ba mama Makoma bimisi bon po depuis ya longa Makoma pe kufa succès batu nyoso bazaka nango mama ko zala na talent ndeza problème mama yoka si batu baleki ba sindi le cœur na oyemba kisa bazate mais ozala ndeye oyemba bato bayoka yo ba Nathalie wana moi je crois que moi na za mwana muke ayebisa ki bino te ke yenda za Angelo Gabriel ou bien za nani Anorite Nengampeta siko bukina ndenge mona ndenge nini Anorite Nengampeta ayebisa ki bino za bongo te aza Angelo Gabriel te aza mwasi lokola mwasi nyoso ba tiena ndako mama soko zo landa ngai
oyo maître Churambo malemba table 120 kilos 2 mètres de taille vanda na libala wala libala na et puis nzambe tanga sala omoni hein omoni ke ba congolais tala shekola na lelo mabe ba juro po bikolo okoti est-ce que pona mutabala mutu nzambe mutaponela mutu mwasi nzamba boya makama koponela mutu a partir à jardin d'Eden azwa Eve apesi pas Adam Ada la mukila bakwita pongia tu nata mwasi uti wapite mbala moka bandi poem voici cette fois-ci au stemezo on l'appellera femme tele bele sans tout nata mutu uti wapi ba vertige akwita pongi mukolo aleki mboma tuni akomisu nzambo ngaite mwasi opesa kinga banona nzamba fasha zana si sa raisonnement mama nzamba fasha wana akota kusuma malibala te yaka na mobali na yo yaka na mwasi no présenter nzambe po mukole ko yindela bino ezala ya mutu te je crois que Rita est responsable, moi on n'est pas responsable. Et beba, et bon, bah bini ba osal. Moi je crois na koko tati na katali bala. Bazuba bien matériel sœur Marie, o etika la pas ma panga sœur Marie par exemple. Bon garçon on a na vie na ye, bozo sous-estimé à cause de lupango te. 3 niveaux ana ba biaza mettre royo teta e banini tout ça. Non bon bande ko musana bango ni. La part ba photo mais bande ko baza ba garder du temple bali ba ko teke logo yo sombate. Moi je crois que moi na mubali wana pe viser ba bien nga ye na zo viser ndako ni ba teka onda ko wana. Mais c'est que na ye ko sala logo moko eza nango prophétie. Monde moi no rit a souffrir na likambo pe vino mane mama na ya souffraka na so monde akoti terrain wana ndé ni terrain ni mettre do balingite azana mobali juste mukolo pa koloba abala tana ni Isidore bakanja bukolo ba so kezo bakanja ndenge ni muta bakupo siko moi no akoti terrain na zo regretter mingi moi je nga za pour na public si yo za pour na arrêter hein ça la moi différence wana en fait le problème est pour na public au bato bazo tala c'était de gens au bana olinga mama naï sur mara ki nara boye et ça la bato non sont passé parce que tout temps s'attendait que son mara recouffa là c'est vrai mettre au contredire si ce qu'il y a tika le roi à moi lisumoko en fait il y a famille te ya mo ya comme ya bino dans tout zo mona nenga zana nenga zo yemba bino mibali onyoso bozana baona bandako bozola nanga basi nyoso bozola nana linga bango yo zola nanga na television na omi kona zaka yo na ye kuna na ye mobali ovana ye muibi wana ba iso tika ye muta drogue na ba chèque wana na muta bet otika ye mais ndenge ni yo zo lingo opesa leçon yo moko to zola boy otata na mobali te to yebi na 25 mibali mozo pesa leçon moral te na lobika ye na ye okuna banda to yeba yo ndo kamelo ya kosa siko ningi no pesa leçon morale na mutabali ka mbala moko un peu de respect moi je crois que nazolo balika ba kongole bolandanga mono yo 85 mibali je suis choqué mais akosu baza ba misu baza wana poka ba komaka te mama soki za kafa bala moi si faut tala ba mibali ba komane lo musu ba bala te comme c'est comment il a chevi donc moi na oyo oyo social là bande ona oui donc moi na souffrir kana makamo maman na souffrir nango nazoka passe pour côté na terrain wana moi je crois facile monter terrain wana c'est tout donc pour na yo albala na ngali bala c'est quoi par rapport on nga se remarier boye au troisième fois bato bazo banga babi 4e fois rosala parce que déjà mutabali première fois deuxième parce que basana rani bazaya mabe maître non mais pour mes ali yé moko pe moi na moi si wana za responsable ya vie na ye moi si on a responsable ya vie na ye donc ayebi nina pourquoi s'engager ti aye na muta ndenge na kata la famille na kata libota na bango c'est kazaki déjà ba garantie moko za na makamyo so mais ayebi que ironie pe ya vie ezala ba vertige bolingo pe ezala ba bien za volant hein volant on va volant bato bazo comprendre sens dans le mbongo nga na poto na linga lo mama mbongo bongo te mbongo nga linga otana fiche de paye mama nga mbongo na linga lo ba congolais te nga so za na fiche de paye tata no mona bato basomba bilambo ya 20 000 mais yibi nga mbongo fo fiche de paye na poto fiche de paye mais c'est qu'on nga na mbongo wala bato bazo taxer kana kimoyi bozolo mais ki fiche de paye so que za te za mbongo zo ngondeni mama awa mundele so bike ba tikato o eza 100% so za tikato suko na bato ndam na bien nga na mona bato musabe ke somba blouson ya 20 000 a kota ta musala na intérim te azu mbongo wapi fiche de paye za te bo benge pe prêtre mais c'est un voleur à favoriser ki muyibi mutu mo sombi jeep oka jeep na sombi jeep na ngai oyo 50 000 mais akenda ala moko ta na tonga ke na musala te siko yebisanga ozo mo ngondeni bandiko na ba olanda ngai par rapport à bato bakenda musala siko osombi lelo osombi lo bibongo na vieillesse yango mo to na problème na communauté na biso pona makambo yo ba vie belé to yoka na kombo kala batapoto na benga ya kala bo balinga te ba uti Grèce na ba tirki na Maroc ba kota na poto nde poto zaki ya bango balinga te ba uta Tunisie ba za ko sala nini ka musala no zomona défaut ceux qui ont bon ba fiche de paye c'est bon
toyebi ke eza likambo suka suka kenda mala mais suka za mboka ka ba onde to kanisa toyebi nde bazola te mbongo na congolais mbongo azala te mama congolais mbongo la te congolais bataba moyen danger azala mamna yetu location ezali neti boy soko za na permis oza na mokanda te mama mais tala na mboko yo na ko louer camion na ko sala un mois na louer 5 voitures Idelix na ye na maison moko lobi na zu BMW lobi ko na zu Jeep lobi ko na zu Touareg na zo ba camion ko bangisa bino mais il y a une location. Si vous allez à Bruxelles, vous allez à Paris, vous allez à Paris, vous allez à semaine, vous allez à Moussous, semaine, vous allez à Moussous, vous allez à tout est possible. Vous allez à Makala, vous allez à Moussala. Libana mango kene nango ti place ba okende mukolo pe ba kosuka bango mi baleka ba zo proposition internet biso toza na pe kapona tozotala si ezaka na Congo révolution tozonga kaka wa si mo problème ezate mukolo pe kosi mais ngala zolo beza prophétie mais moi na oya côté déjà zone na turbulence ndenge mona mama na ye parce que le ko la ba congolais ba tie misu na makamu na ye il faut alonga na projecteur pour en mettre quelque part eza jalousie eza nini. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont associés à moi. On a par jalousie. Hôtel péné que bazo lingate moi na souka le roi maman. Comment yo mona mukie na âge no ke bala neti mutora manix pour na bango qui nous a garçon à milieu ba yemba kaye. Masa mobalité. Yo za mona moko boya mukie to mono ne ozo koloko se retrouver kuna. Fala bala Denis Lessi hein. Vous pouvez passer Sony hein. Vous pouvez bala Kankenza. On a bateau na le ba sur bateau na fala bala bana neti akoli na pototi. Bala bala. Azate shwa na esimbi kuna te. Oh, si quoi de l'ingolo ba wesh na biso de soko de l'ingolo ba pêcheur nani maçon menuisier ko balate bongo Yesu kutu Yesu to zo bela le mokonza moko bia zakana asala ba kiti ya danger mais pekisa kaza la seigneur te isa makambo kutu wana te mama asa bali aza mobai na epo nanga libali za sacré famille c'est lembonga te bino bolobi bango mainde ba yeba na kuna maître Toura on continue to zakana tous et puis a mibalo mi balo makama ndingo na balinga ne Marie balinga mwana wana ba raté ba échoué mi balo de so no ba échoué ba chaki mutema surtout na mboko ba vanda po atu musu balinga moi ça lo ba raté ba hypocrite ba ali au mona ka commencer lo ba zuwa lokuta garçon na sale kinae a gagné tiercé na ba bien batela na batela libala pena bien et puis garçon wana sungaye ce que eza pena libala ndenge nzambe atindi bango a sungaye se remarier 3 fois ça fait quand même peur tout côté dans la politique on est à place oui na yo mona obi ke natali na internet basho bazo finga mona mwasi na mbale ba finga mwasi ngile kelingai yo balate babala yo kutute ba pesele occasion masanga te tala bana mettre bato bazo banga parce que bali yo mi bangisa no vi na yo moko yo ozelo kwa to na kata classe ba to na ozale premier ozelo ba ye bongo yo ezaka lo kwa mettre nous à la mère de 5 enfants mère de 5 mère de 5 atombola nganga na tombola ye eza problème te mettre ba ya pe ka boy na suka pe simbite te moni siko le problème nango yango pona nini mère de 4 te yango ko simba kaka pona solo ba atomboli nganga na tombola ye pourquoi ezo simba te parce que bato baza na poto bali ko se conformer ndenge poto etambola raté ba mibali baza minga za na kata poto ma vivre lokwa na mbandaka lokwa na kata kin mobala lingi ko za mo na poto toza na ba makambo toza na ba règle benga ngo intégration ndenge ni okena na poste che mulongo okesomba lipa na boulangerie che mulongo ozokota na kata ya métro zo na respo la kisi billet mais na kata ndako na yo nde comme faut la Samsung acteur de la kata pona yo ko intégration ça ka bongo intégration par rapport à quoi okim ko kela biso bongo expliquer biso et ça lui bien tu n'as expliquer mais bali na esio mobala zo beta moi si le quoi bakanja oh na poto mobali soko répondre moi si lingala na onde bakatele corner na match azobanga koute mabana respect za te na mibali ya poto très impoli toujours le bas ils allaient flirter maître mais na lobby kasi bandaka na biso omoni pona ni balobaka mbisi bandako pola toujours na mutu mibali ebele mibasi ebele bazolanda nga lelo na pesa un petit conseil pour social ba hériter kaka mibali obozuma musu azwa héritage ya tata na mama na ye batusu bakola papa betaka mama na balabala papa soko bandi kofinga mama ondire kutu bayebani te ndiba mongo po mongo basozo finga moi si on ndima teke mama ena mona siko bato na bayena ngona ndaku akomi même na poto a reproduire eloko wana or faut changer fusil l'épaule moi ça appartenait na peso exemple moi si na kisasa akobota bana maliki bayeko aider batata moi si banani bayi awa na poto to tata moi ko aider so boti o komema moi no lobby na pousser toke rendez-vous déjà je l'accès déjà que intégration ezali na kisasa moto akino le moi na classe il faisait la mona maman leki ba muso nenge moi na banda ko tanga classe ya 6 oyebi no pe kutute mais oza na droit signer bakaya bana il faut aucun de kolandela ba suivi ya bana
faut qu'il y ait une réunion tout le temps. Ba réunion à la classe, na intégration ya ngwana. Yebi sanga sur 10 batata congolais. 9 ba yebi kutu makamona te. Ba on ka mbonga kaf. Bitumba soka simbi ko beta moi si pona mbonga na na sende ina zaki derema bagare bimi na kaf. Jeune moko congolais otanga communauté et selinga soni muta millier. Aye ko so komone ba tchana kaf mbonga ba les gars na continent. Ina bimi ozando gité. C'est quand même étrange au moment de mettre aux amours à mobile mozo condamné ba papa. Naïbi ki jibu papa. Bozo mona pasi boza victime. Boza victime makambe belé na surtout na poto. Obi mobile so obi na poto ba mibali ba bi ko respecter ba cité na poto hein. Na so ebisa yo naïbi makam na zoloba. Ba mibali baza très arrogant, très impoli. Avec ça moi si na lobby hein. Oboti déjà ba na mibali misato yo za moi si ya vina yo za moi si à niveau na ngate. Yo za niveau ni. Yo so combien na bana misato à niveau na hote moi liboma falo que déjà fa impoli a héritage ya papa na bango na mama na bataki mabe papa na bango bataki malamu te moi na ambassadeur ya famille ayi ko reproduire o ya moné pa na bango rare ni ba nyoso évidemment 1% ya malamu ezala kaka mais totalité nango eza bongo yo ko rese bela ba mbali yo mona ana poto basi na tala total to ya AVC mi ba ina basi wana ba bango mi bali pona nini bazo sibir ya ona lo baso moni mobala zo nyoka ko wela ko bebisa mawana yote. Maman ça fouta nyonga baby ça na Londres. Tu penses que Liba les alara à fond mobali. Tika na saide na maman. Okuti mwana mbali mozo mwana nazo kele mawa. Makamba ça na Londres yo yebi. Makamba kiba na manya yo yebi. Asumba na Belgique. Ayeko suka na France. Yo zo kele mawa. Akosala kama makambo asala kikuna. Moi je pense que il faut les gens base à la responsable. Bana mokile bana mobala asimaraté. Yango moni bana jardin d'Eden. Basi balaka mabe. Nazo peso identité mutuloko eza social. Tala tanto kenda kisasa. Moi mobali nyo so kenda kisasa olandanga surtout yo bata Belgique na bata France na bata Londres. Yo ozaka na poto olatela moi si bakale so ngai. Mais so zo ke kisasa sombi kale so sika olatela nani? O se kabwani. Yo ngai wala ni sani. Mama kale moi c'est so ngai oni ni na. Donc moi ça lembi boxeur mais papa longo la boxeur ça fait des jours té. Mais mukolo kende kin bo olandanga yo. Na ye tala collection mi mwana kisasa olati la banane mais ils en appellent ba papa bala traneti ba slip 2 jours boy bazape mama wana moyena lo bezate eza passe eza makambo eza surtout ba ebi la seka au moins on la kena et puis landa chekola bino suna basi no sa poto wazaka mabe na kisasa to divorça impoli to kabola bandaku yo kabola ba chambre ngala la na salon to ça déjà nanku encore ba papier divorce ngo sala mana château rouge musu na gare de midi wana Bruxelles akena nguti na kisa la kisi basi akezo basi abato siko tango zoko sande ko mona mwasa wataza malamu mwasa na kutu mso atombolo na mboko bato so bazako seka yo bando kuta na fi wana okoma bien bato so mona ke voilà un homme mais ozo ke ko sa réputation na o yinisa mwasi na mama bana même na famille na yo même na bandeko na yo OK yo ndo za na comportement mabe o li ko changer te o kapo ngala moba yo zo mba o leki biso yo leki biso nani tant on a yo leki ngana nini 130 kg 2 mètres de taille zala doux zala galant zala poli na mwasi abot surtout o ya boteli obana même si botité maman na poto eza passi hein bo mona boza victime hein non mais tout ce que là on est ça là que en fait et ça le passi hein ça fait mal au monde mobile bozaki na bien na kin parce que ça beaucoup plus il y a couple mso ngana e beza ki bazara pe na kin ba c'est décidé par exemple ba ya na poto ba ya ba kabwani bon eza pasi mingi batu bena ba bébé c'est so makambo surtout ba parce que mettre là on est ça là Ivan ça libala neti na ba poto na biso surtout soko yena mobile na poto moi si soko meko zomba la poto naza na ba conséquences nango ebele ko megate mama osa musala punda so c'est nini soko yena mobile na poto bengisi mobile na poto uti na kisasa on saute exception za la rôle ya lokola Anse Luzolo rôle ya lokola Duchek rôle ya lokola la Duchesse rôle ya lokola José de Londres na peso exemple on va bengisa ba basi ba basa be miso ba te mutandima kaka ba bengisa la mwasi mutulanga Willy Mambu na lela e babe ya ndima ke mwasi a chambo ba o nyusi wa lukuta basi mbachi ngo moni to simba makambe belete ba wangana siko yaka na ebongo bi pasi zalaka obengi ndeko na yote obengi bana bandeko na yote ba souffrir obengi ne bango ye na bango ayeko salo oyo azomona pona nini ye paza na rêve na ye et face à la paix danger tanga komi kaka wa c'est fini ko mwasi mabe akomona miso mtu on a sorti na président Duche yepeka ngala za wana nazolo makambo nazolo ba congolais ba yebi akote surtout ye kutu donc
donc eza makamoko boye eza fréquemment na biso yango nazolela mingi na bamibali tant nazoloba boye nebiki na bamona ndenge na otake biso ngape na angelu te mais il y a des choses il faut améliorer yango moi si aza compagnon na yo d'élite il faut aux en complicité duplicité vous allez ndenge boko vivre mais maître yo po côté libasi mingo bi eza na babasi mususu ba femme mususu ba bandako loko akombo ndako eza na kombo na ye ndako eza ya ye mobile za so eloko te mobile moko linga ngote maître tout temps obenga mobile libanda bima mobile on supporter ngote eza yango pe eza l'une de raisons explication ezate oyo zo sala kezo explication ezate mibali mususu baza loko bandoki baki binda nkoi mobala bimi vendredi kozonga lundi yo na kondimo ndenge wana ndako na ye nazolo bango je sais parce que ngamo nazo vivre ngape na lo wana take mobali mama mibali musu wana poto baza bandoki ozomona ye abimaka vendredi ay kozonga lundi moi si na ko supporter ayebi nde bana baliaka te o soulever sou epesinga sou makambo yango na silika yango mutake somba elamba ya Versace alaki so na télévision ya tochaka 5000 il y a 5000 pesos à nango te Versace sango za nango lokuta ba kena ko ko tcha mbongo ndam to manga monde les gars mais azole sa banane 1000 qui a première nécessité au bateka ya Carrefour il y a 1 centime yuzo mo tatana nengo za responsable maître na gisha sa boya mobile kin pour to yebi ba papa ki ba délire na bango ya maître ti to zana yango na lingaka biso to utaki sasa sasa poni na poto romo be ma kene ozo benga mobile mais to peso exemple mobali atika ka mbongo bilo ko liate masalaka Mobile ali ko assumer que mobile n'était mais il travaille je dis on a poto na so et ça secret polichinete tika na suna train na mibali ndambo ba mibali nyoso na poto balinga ba saela bango balingi te ba salela baza ndambo règle so zanga exception te mamibali balingi ba sala bango mamibali baza muke 1% 9% mibali nyoso baza na ba Europa bali mubati ba saela bango c'est ça les défauts. Non mais maître moi je pense que quelque part aux en a raison mais quelque part aux en a raison parce que prouver nga non yoza moi si prouver nga non la raison te oui ozo monter que nazo contredire parce que ozo kokater loko makamela femme ba maman ba sala mabe moi je suis pour deux femmes pourquoi mabe komi nazo loba pourquoi parce que lelo soko landi sur 100% ya mibali na no botité mukolo roboto komi na bana 3 4 na mboko to sola li solo isu na ndengo oko comprendre ba mibali na poto ndenge banyokola ba basi bazo déclarer bazo réclamer respect zate ba fille ba tantine biso a poto bazo respecter mibalité mais mutu ba ko respect papa na biso na ba kishasa bazara ba maître bazara ba parfaité mais pourquoi ma maman biso ba vendre na libala 30 ans 35 ans avant na libala malgré ma belle papa mais ya mobile na vandi kana libala boko libala na motema ne za rakate pourquoi maître yo mobile olingo za la roi olingo tika mbala za la moi ça za la reine te bo vivre ndeni osolo ba bien respect yaka ndenge nini balobaka il n'y a pas de crédit sans crédibilité respect sur liba peso banda ko pesa déjà moi si tala na peso ba défaut batakisa batu ba mibali ya poto oyebi na poto awa même camarade no voya na ndako na ifo benga e oyebi po ni fo benga e parce que oyebi te ndako no ndenge ezali mokuta yo moko d'abord soza na ndako no bike wa mano ba payate okoza ndenge ozali basi musu na net ba balega na bangola bandeko na biso ba ndenge ezalaka ba Brésil bala mona moi eloko moi mukuse pona opesa kobekisa papa moi mutu surtout ba sweli mbala makamona po basi ba sweli ba matata basi on nzamba sala bataliboso bango wana baleki basi nyoso sikoyo po bebisa mobali omona lati molo moi mukesa libo pardon mère azam soyez on zo côté les makati la biso yo kana zo côté les intérêts te moye pas za muswahili te na bino ya za ngombe na bibo yo kana sa yo donc omona mobali ayena ba paya na ndako sambenga sa ebisa mwasi naye okuta musu mwasi azaki na bana ndako eza na bana musu mwasi akinotika bana sala ose démerder ye moko fasenga permission na ndako ta senga permission te eza na ngobelika permission elika makoyeba so okepa mundele fo benga neni na ndako no moko kate oui bisa il suffit de dire on est bébé si maman communiquer na peso ba mefe communiquer moi sino ah chérie na ngai mama bana nazoya na camarade moko nazoya ah moi si bosabi na moi ndako eza moi désordre ou bien na bongami na noté zia na bongam diko ina 3 personnes ndako koli a provision ndako ebité bosali manga mebele après lobi nango boko ba preuve ni et ça va détail moko amike ba mindele ba longa ngo déjà biso no to koti na masuwa wana te de mobali mwasi omona po asanga na mwasi na ye par exemple ba mindele bandaka banda tongo mwana bala mutazula mokano ndako mona mwasi akopesa ta bonjour tata bisou te mais soka mili bando ça va oh tu es trop belle azulu la mwasi odiye mona ndaka ta bonjour apesa kate yuzo mona mutande ngona aza normal et bandaka banda tongo omona mundela va soka bile leko yinda la butu na tongo dejo mona moi bis moi mbata na sima mère avidage makamizo changer la butu o c'est capable siko biso tota ba soda baswa na kamena butoka bonga makuna
Et puis tant que bongo makuna opération ba momo na la ino a comme ko ronfler tala mobala ndeko wala intégration exacte. Nous avons des sérieux problèmes. Oh il faut le quoi dans une émission dans le 100% social oh na yiri ne mibali une émission na yo. Basi bale bandeko basi faut benga yo ebele ba peso ba sujet na bango. Naza po na bango des gaffes comme ça. Nana ko supporter na mboka poto tata te mama te de côté ou faut bino mibale mboko baida na to mona ka mundele moi ça zo sala mbala o sala boy mais soko tiki liboko moko c'est ça le problème mais évidemment règle ces réception te pona yo mo basi ne ba benga na mibali wana ezala ngo nanu ba benga ni bango te na comportement na bazana ngo ba ko kende na comportement poser mobali te mais na yebi pourquoi bazo kende soko tuni mobali nyoso bazana problème pona ine komi boy koyoka nanu mobali te po mbala za muta ba version yoka mndeko no moi si passe na ye. Mais tala na l'église na biso lokutao basto so to tambona bana bango bana ba victime maman moko mona tambola na bana trois tata différents quand tata na asepela ka bota bana misa no tata différents pour ani komeli ndengwana passe ya mibali mususu ya zu mukanda benda bandaka zo mukanda c'est ko ngala ile ngala on tout en fait moi ma question est que na Kinshasa moi je pose cette question parce que ngala moi à la base je suis une quinoise ngana na poto déjà na kola don na maman biso no zo batata poto na maman poto to bana poto te to na poto na kimokolo lo bana yo en fait ngaloba mi tema o ba parents na biso bazaki nango mi tema o biso no sozaki non parce que même na Kinshasa ezako kuta na mobali na mwasi o boya été maître bon biso ba bien ko bomba libala na yo te pour azui moi mais pourquoi motema ni rasute maman eza question ngalo question na eza boy eza bien maman na Kinshasa basi ebele basala raté. Sur 100%, ça là, fiche de paye, oui, c'est là la personne qui c'est là na yebisa yo mama te. Na lobi na yo boy. Moi si na kisa dépendra mingi na mobali. Ya asala femme ménage, asiko bana makamnyo surtout mobali ke na musala zo kwa lesa bango. Ba futa bango te. Awa na poto 1700 mamezo kota. Batu musu bana musu abasi. Zana 600 bana musu ya basi auta bandala simana $500 te. Bana muso auta ngaba auta mombele auta na mikono na ngasani kote na ngakuna auta bakota gombe nanu mobala azona $1000 ya yemote akomi 1700 kasi abengani yote siko pona ni akobengana yo soko vanda kine malamu te mais soko vanda kine malamu ebela batulelo baza malamu. Non mais maître mobala robanga moi c'était l'homme na lobi banga yete non na lobi likamba robanga te na lingi likambu ya respect za kobanga te. Bible loba boy. Mtaza parfait maître parce que moi si bana mabila mo basala rati. Bible loba moi si akolinga mobali na ye et puis yozo bana ka pamba ba mibali muso ato lingi ato pesi respect azali ka mobala mabe ozo pesa passe ya pamba osukola ke makolo ozo longo azo li ozo benda ba mansala na mameminu bo akokima ka ke bota kote mutu eza natira mutu oh yo kasi sana basi ba fana ndaku ba imanga malibalo ozo lobate basi ba kinoa c'est quoi yote mais ba moni makambo mama ozo pesa bena mutu bolingo na plateau ya mesana ole ya likasa. Wala natira mobali mama atato faino banati lobby na misolo makamsusu ekozala scandale en Hollande biso fona na yamba mutu mususu azala tozala 3 na plateau merci promesse atena sepeli ezavement un débat que nous mais ba maman bazo souffrir na compataka toujours nazo compatir toujours na ba maman na ebi passe ba monaka na ebi passe ya mwasi mais maître tozana d'âge mo baloba ba biso na mboka na biso na Kinshasa na Congo que libanga ezune ndeke chaque ko segate donc ezaka te ba papa mbasala bon yo kanisi ndenge na oloba likama ngai na kutana na ngote musunga na kuta na pire koleko ya bango. Mais oui. Okanga moté moto. Ah si komoni ma onesa na loyango na lobi ke. Solo sai na yoka ba seri na yoka ba expliquer pas mutu mo ba ke ba bengana ko yo pesi comme non déjà. Ngai mama yo mo zo ba ke na tombola ye ya tombolanga na zo femme na zo mwasi moko na ko lo ba exception. De exceptionnel la ko lo ba donc na ebité ndenge nzamba salela baza ba femme moko oyo ba espèce moko rare. Na lobi évidemment ba masa musubi baza na bango bandako. Mais ezali ka mwasi aza abeka ngo malléable na terme technique azwaka forme sika nyoso zo chai soko lingo komisa mwasi mpoli kozwa bombe na ndako soko lingo komisa mwasi djihadiste komisa djihadiste soko po lingo komisa ye mwasi na kata basi eza problème na yo moko. Qu'est-ce que tu donnes à ta femme? Tu présentes quoi? Tu dis quoi à ta femme? Ozotika fréquenter nani aza camarade nani nana yaka na ndako na yo et côté le bébé c'est là des problèmes, les problématiques. Soko kangi ba ko na nyoso tout problème nana camarade na moko to sala kani ya mundele ça fait le tokolo ataba 7 ans 8 ans ebinda kunete to yaka to suka na sena tabato osona tu ne point ya binga yuza camarade na moza camarade moi sinanga na banate ozo comprendre mais yo lokotaka munyo suna poubelle na ndako pa muté ya malamu lobby a détruire ndako na kaka yewa
Maître, nous arrivons au tour commun. Toké maman. On a bomi au lembi hein. Il faut nous en mort émission. Oh nga Michel Kombe Aigle. À Kokia. Mon réalisateur. Bon, il y a pas c'est l'année, il y a pas moi c'est malamu hein. Moi c'est Michel Kombe la pression mote siko zali maman. Ndeko nanga linga kufa banda kutana na yo. Michel Kombe Aigle, mon réalisateur, il est là ce soir pour me soutenir, pour me tenir compagnie, toujours à travers cette émission Tout sauf rien. Maître Tokom Nasuka, toujours qui est vers la fin. Il y a des politique trop. C'est les ino. Ah, wana changu d'abord. Grand chanteur ya kosakanate. Andora bizali na ye. Na musique au déplorable bizalina wana eza qualité na ye ndenge na ye mais na voix monsieur mo wemba ténor ndenge wana poto aza bon ténoriste ya oyemba penda et puis na témoignage il est bien aza batu oyo baza correctible facilité na combat pour rejoindre bango non na région ngana zaka déjà averti ngana zaka déjà averti ça sera bango se convertir non na ça sera bango te se comprendre te na lobaka na bango boye toko bundela mboka santo zala na impolitesse santo zala na bavire santo finga mokola ko finga mona moké facilement te mona mokazo finga mokolo facilement te au nom du combat c'est ça le problème toko régler ba compte na biso na combat te combat c'est combat des idées te présenter nini tozo débattre nini c'est ça le combat mais oya bango ezaki règlement des comptes yango na zako linga ngote et puis na kati na bomba très bazaki trop bazana bango baza pena biso ta onazaki na kawana ya na vous jamais mais vous ara très on a sina na savu no mama déjà na sina senga ba peuple Congo déjà basi ba limbi singa déjà te na poste écoute na boye poto na poste so tuni au moni bato nyoso azo landanga na télévision ba yebi ngai pe na maître Churambo malemba table bien na poste ba yebi na mieux placé ya kozala tana peut sur exemple na linga raté sur makambo na peut sur exemple na lobby hein mutu lokola ndeko nanga Gimisho azo salade compétence azo sani Masamba Kinwani azo sala kuna conseiller président de la République na poto musani azo sala bato so bauti na Belgique na Londres wa partout musani bazo sala na poto bazo sala kuna na présidence attends voilà de ce pour na ko sala mais na lingaki nanga makambo wana te mama oyebi ke bino koloba makambo ka po loba na ndimite ke parti libonda sa contringa même bokuta yo yebani na président de la République oyebani na directeur à cabinet oyebani na gouverneur de la ville oyebani na ba ministre à sport ba député ba sénateur est-ce que mutu na calendrier da desamuke akolela musala yo tozali na kisasa mutu ninga akolela musala na kenda ko bala mwasi nanga ona tombola ya tombola ngai wana nyoso teza retomber ya koyeba na bato malamu soki bino ozaki chance bato azola na bazaki chance te yi ngala yeba na bango déjà siko na zongi awa tant on a kende kuna nazaki bien so na bina zaki mabe na kosi mais na mona ke yango te toza na deux combats le peuple souffre le peuple a un problème sérieux il y a la mort côté na nazaka sous allergique maman ba auto violer bana na Ituri bana bali ba présenter ba certificat na bango soki banini ba violer bango ba bomi bango président de la République avant de Mélanie Champagne toi tu peux quoi bloquer ngwana lokola po yo nanga to omoni yo ma défaut les anines yo ka sa lokolo za kinois ndé ngolo ba kinois ndé kisasa ya ngona de Congo ndé kinois obeki kinois non je suis congolaise voilà parce que congolaise ozolo ba nezaka kisasa te mutaza na Goma za congolais mutaza na Ituri mutaza na Balubefu mutaza na aza congolais so ka zo souffrir c'est que ngape na souffrir parce que ngana ko ni watelo kwa na kinois président na batu musuba ya poto abaleka na mampe na victoire te ayebi ne pe kingasani te ayebi ne pe bandate makoma na poto yo yebi sanga za congolais te non si ko biso tout le monde bato azo souffrir kuna eza bien pour biso to bakinois l'erreur yango mona eko zonga na compatir na bandeko wana que non je peux pas manger boire comme disait Jibem Piana on fait pas la fête quand ça brille chez les voisins mais nous ce n'est pas les voisins nous qui ont de problème comment je peux manger je peux boire tu comprends ce que je veux dire maître parle un peu de la politique parce que tous ceux qui sawana Mramba Fayulu na pasteur Théodongo oza oyinda kuna Fayulu ba convoquer na parquet baboyi convocation baloyi ba kose babo sana ki adresse mama pito eza lelo makanisa onde po état de droit le couteau eza kwasi ngolo bakanga mutu tia na kasho bapesa ke convocation bat na biso ki sasa batomba bito ke notika etina ne ote to bosala ke zala ngoye ete mama mais les gens le bateau comprendre c'est quoi en fait le problème c'est quoi le problème ezali Félix Tshisekedi Tshilombo alinga faire taire tout le monde mutako lo basute do banda comme président de la République ayo comprendre alobaki na biso ke état de droit te sili état de droit ngozani
c'était des droits qui au lobana yo ba okanga otenenge za kala wana liberté d'expression kabila te o meki ko lobo o pesi ye bato nyoso baza na kasho wana bato bafingi alingi kokoka muta lobane mabete omoni ngana loba boy pona na poto sona na kisasa 10 ans ba katelo ko va na prison alingi vérité te pona ni biso to soutenaka ye mais to moni que on était dans les faux il faut yoka peuple siko tribu moko ezana yo chalo ko la kala bandeko na ngai ba mancha meno bapinjeu na benga bako baleke la muto bimpa eyo bandeko wana epa na bango pouvoir et comme le kola ya bango OK ça bon non mais état de droit ça là quand même état de droit ezate état de droit ça là yuma otambola poani mais ce que état de droit ça la Kabila ko fa na Congo te ce que état de droit yali yo ngo sa Kabila zaki angelo na Congo et puis tant on le bon obi que yoza matumboli o tumbola peza qui se kedi yozo le état de droit ezali non mais il y a le bagio ngai ba politicien nyoso tout ba ke na ko kitela Kabila kaleso ce qui coupé ngai te ekitite ya kitisi kuna te si c'est kiti et comité a bino bozo sakana siko li kama fayu les années dini fayu le zala qui injuste Théodore Ngoya ya kitala na bisio que Robert a zona raison ko le ba congolais ce sont des illettrés politiques basala ka politique o muna bandeko nanga baluwa baso batumo misatu mine batetamba uta basangisi ba lobelo politique ba kei bato azo samoli kamba yepe lokote Théodore Ngoya ego ebisa ya lobi ke na moni président Félix Tshisekedi asali ba usurpation trop donc lingolo ba à côté de la place mususu eza ya yete est-ce que moyen zali to saisir justice est-ce que tant muta lobi ndenge wana mbala mo ba saisir justice tant muta lobi ndenge mo ba destituer président de la République tala maïla bato il suffit de dire ça. Et puis, les Congolais, il y a un problème. Saisir justice mais c'est normal parce que ça n'a pas comme ça, ça n'a pas prérogatif. Il y a président de la République, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la justice. C'est ça. Il y a le président de la République, mais il y a ça là. Il y a un moment où il y a Théodore Ngoya qui n'a pas comme. Fayu la koufeli ka likam. Et puis Fayu la victime. Et puis ndeko nanga wana. Pourquoi on a innocent? Aza victime na sens ni Congolais wana ngana finga ye kaza pourtant to daki na kawana aza Camerounais Keita Jang Mamadou Jang OK ve wana botama aza mutanjili bazale sika mona ve nanga mandiango azaka na Château Rouge mandiango ve nanga mandiango jipe mandiango bakola na bango sika moko azaka mimi na Château Rouge botuna ye mais to tampona na niveau mo j'avais to bomaye mais Congolais ba combattant bo balukaka boy botake ngana za combattant ngana za réfléchi. D'ailleurs, combien c'est là déjà? Combien c'est là? Donc combien de makamous? Combien c'est là? Kabila c'est le mécanisme assis combat petit Félix. Tout ça combien on connaît la forme tous. Ozoluke la gardien na ba masombo. Ba ça déjà ba réunion pour les 13 pour na Koffi Olomide beta te yozo ba combat ici. Abeta nini? Quoi beta concerté? Concert nini? Mais yozo monter ba. Nana beta concert. Mais Koffi Olomide ba bien beta te le 13 février. On ga pena na logique ba moni ngala loba makamwana na c'est singa batterie na ko kasukolo makamwana te. Oui, pour ça déjà ba réunion bazo kata ba fiche tout le temps. Mais est-ce que kata fiche au bomi Koffi Olomide? Moi je crois que problème nangé zali boy. Ba yebi muta bomi makamonyo su yé moko mutozo tanga komba obeta concert. Na lobaka na yé parce que ngala loba vérité oyo ko soyo meza izo aider yo. S'il est possible solo na ba congolais. Je crois que c'était la meilleure solution. Bato ba la première guerre mondiale ba vanda ba solo la guerre ici là. Bato va la guerre mondiale. Ba congolais, combattant azaka congolais. Pourquoi? Au moni ba bossa na rapide. Yena mona nga soka leki na télévision mi alobaka o na yebelo na sala bato tu na bato na sala bato likamoni so ngala za maona za na problème. Papa wemba kufa lobi ko ya bibimbiranga te. Yo so na problème mutu wana te. Basamba na bumbete pas charger. OK sukuna mettre. Na so surtout nga question c'est là maman zela. Bino ko nga ko ta rétroviseur te. King kese na kufa le même fait. Koyate ayapete Adolphe nabo moy auto sala émission le biso ka kufi mutu wana yate siko yo yibisa ngai yo za ba kufa bazana problème bon auto sala émission na kin le biso ka kufi mutu otanga beta concert ayate siko yibisa ngai papa moko akufa ki papa munda zela nan siko moni siko so za na makamane wana non c'est pas ça ba opinion na bango on a tout ni ka en fait c'est papa moko akufa comme ne papa munda atika ka testament moko boya lobio Koffi Olomide aza patron ba musicien nyoso congolais azakota azo brandi papier wana partout bomoni ngam nazaka patron mais OK na phrase asuka lobaki nini oza patron ba musicien congolais mais comporte-toi tel ou comme donc ngolo bani na muta kufi atiko na ezele malamu te a changer pe kakate na cri alarme ya muta kufi yuzo yoka no kakate so ko yoka banani mokomona za pe na batalingi ba boka bata mabanga bango bazo ko beta ko sala boy bazo kosa e mukwana bakima katala
au moins les 28 ya Fali taïa Fali ceux qui m'ont dans la mission comme on a comprendre que Congolais dans la dimension hein banda to va na mboko na Congolais tumba garde de l'Est atumba pe na nuta lo ba neka moi pina mo Gare de Lyon. Gare de Lyon hein bino bo saka na Congolais ils a plus que ça et puis yango lo ba kinetinga na zone kama lo bana te Congolais o ala la kana HLM o ba la la kana bandaka poa ba ba yiba kawana pour yem talo ba kana phrase na o ba mais ce que yo lingo benga batana concert ofinga ba mi yibi kai ba kono yiba ka poa ba ta excuse senga déjà excuse na émission ni ya zo lo ba kutu ngala la nene émission lo bio ce que boko bomanga mukola boko bomanga li comment il faut ba faire reculer pour moni mutu so na tembe mutu atemba so ka nega na tembe il faut faire reculer normalement on les a pas parole na été ba do lobby bo total ngala nazali kamelo te parce que ngana za mera ya France te naza pe ministre ya intérieur te mais na cheyo na che témoin ba congolais bazola na ngai il y aura des pires même yo obang mais ça mboka batu mettre chobi ke kam saranga ta on a lobby ngoma les pires ngolo ke au moins tumbela ba ona bagaso nanu mutakufi na makambo te ba mona o maseki obi niveau obi lelo ndi ba violer ba ona est na ba passion congolais bazomona mais na ebité chekola yusu fe na planète nino yusu ba kisana ne komi lelo te lipe komi botika ka totika ngomba na ebité soko lelo komi 500 ba ko 500 so mbali ba bon évidemment bon le baté que yé ministère muto laisse battre mais tant que yo soutenir bato ndengo wana po ani to mona ki mewe ya président bango lobika ke non na sa troisième mandat moni nga tele magite tant que lobaka na bomi alobaki mabe abika kazala responsable est-ce que politique ya ba mboka on ezande mona ya Congo te biso to zakana ba politicien politique canard pour la dictature mutu na mona ena mona ah cheko lo fingi bena ba Congo ba politique congolais ba zoba maintenant fachi quand même lobito comparé te dit ko kimate cheko la sunga wana te na le modifier mo makambo yo fingi mai ki mokebai Yusu finga Daniel Saf. Na papa lemba. Aseki ba tangele ba maso. Omoni batala so kena ba aux États-Unis ba ba député. Na Eliezer so kena ba aux États-Unis ba député. So ba koti ba na salle, ce sont des maçons, des menuisiers, ba pêcheurs bazar. Pourquoi traiter ba de maçon maître Choura? Bon comportement. Yo to ça no déjà na mboko. Yo mona ka député ko na France ata na Belgique. So mona député lo mako ba wala. Puis nous avons député. Nous avons dictionnaire tala mot député lingolo banin. Mais apparemment la politique il y a des politiciens comme ça hein dans pays mususu. Yozo finga Congo mingi. Koloko ta parti ote. Yozo finga politicien congolais to bandu ozo finga bango to. Ozo finga honorable ozo finga politicien mingi balaka bongo. Donc faut pas la bon, ba c'est la bango. Bisote. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va mettre Choura Soto Bandi Lelo, Tokomati, on va toujours continuer. Alors, maître Choura Mboma, tout sauf rien, tout ça, l'analyse Nabiso. Mais à la deuxième analyse, il faut aux adversaires, mon pémini par rapport à un sujet Nabiso. Lukelanga Bango, auto côté la maman. Pour moi, c'était, je suis vraiment choqué. Et c'est étrange comme moi, mon bal à côté. Pour côté la paix Bango, hein. Parce que na côté les bango te na lo ba vérité et puis ba maman ba papa voilà na soka za sportif faut biso sortir mito na moi fier ngana maestro ngayo yo so le ngana ki maestro no le ngana ki maître ndeni po ngana lo ba bongo mobile pe le kola yo po yesa ka moi sina yo moni ngana za bo so yo za danser siko za danser par rapport à nani par rapport à ni po ngam na lo na pe na mobile na pe na moi sina pe na bana lo kola yo donc c'est que yo kama kamunde kono mbala zolo bana yo poko ya na amalgame te ko relater lobby c'est simple. Un mot de la fin par rapport à cette émission, Maître Choura, tout clôturer, tout c'est ça. Ils sont au Banu, notre au Kineti, désert du temps, déjà, mon réalisateur Michel Kombe, Aigle, Salimbi. Ah, il y a les mbatés, Aigle, tout à l'Ibosso, Linga, Koufa. Il y a la seconde chance. N'a bien une seconde chance. Ah, il y a une chance, Nazoro, même maman, n'a pas ça. Seconde chance. C'était pas le baga seconde, gloire et les gars, première. Bah, t'es belé, na première, choix, mais na deuxième, Elengi. Bah, Michel Kombe. Papa à mère. Maman, nazala batuzo na misi komba okima, o senti na mais ngane na yebi, o la chance pour ça dans la bibliothèque. Ne monsieur Zoya. Non, moi je crois que bandeko ndenge na revenir pour la dernière to conclure pour na pesa bandeko nga mi ba ndenge lobi na attaquer bango nazolo ba vérité, aimez vos femmes, aimez vos enfants. Bosala oyo batata na normalement basala ka bana na bango te bino mosala bana bino na poto moi je crois que ezala malamu na imposer na côté na lobi na opeto salango mais en tant que mobile au mona que ça devoir faut salango ba parents na biso ba deroba ki mingi na ba devoir na bango mais yo lokolo za na chance wana ndeko na ngozola surtout ba sportif na s'adresser na bino po bino ba première bolinga musala te ba paresser ba jigolo ba ndeko na ba sportif botika musala na za faux boulot
moi je crois que l'amour na ton que ne musala o comprendre valeur en bon donc yango na ndé l'équipe makasi respectez moi sinayo pesa ye respect zongisela sincère na oyo azo sala yo azo mériter mieux azo esclave te alambela ko ba semo puis ba sportif balinga semoule ola musama sina 2 heures semoule olinga balambela ko semoule en dehors service de la journée ou dans un service de nuit parce que moi ça nous respecter car te mieux respecter ce qu'on a muto alambela kayo asukwela ko bilamba asala ka nyoso service ya journée na service de nuit azali susu parce que on respecter te yo faut que respecter na alors va péter la maître chura nenga zolo bapena na oyebisa yo pour changer te non ma bé numéros affichés bon ngala zala besoin balinganga n'hésitez pas de m'appeler non bon zala pena liboso mettre chura en émission tout sauf rien ozala naïe vraiment beau plutôt débattre un peu par rapport à sujet parce que à côté l'IP ma mère mingi n'habitez ma père ozawana tu as besoin de participer dans cette émission dans cette analyse yaka ma père a poto so ma père aya vandia allo makam tesa ba tout ça rôle ba pe le comme ko merci ba ngala zakana na problème te ngala ba tous les coups sont permis sauf les injires ya bon banga na bino qui mettre na été papa et so oyebi ko loba tu sais bien parler on se défendre fallait bo soda ta boluka bo meka ko lukela ngata beaucoup ta pongwa ya pour y pas victime beaucoup ta loba te no baba loba te obana non tia ba no koma na ba niveau ba no merci te asa victime na phrase ngo victime ya marambango ah oui te ko citer déjà merci mingi na batino suba baso landa ngai ngai tika bango mama ba yebi wana ya ngai tokomi na suka na pesa mbote to deni pesa mbote maître omoni ya yoka kite ba victime na poto ba blessé de guerre na bika bato ba benga na bika za ba tonton ba benga mama bato musu baza ba 5e dan na ya divorce 6e dan bazali blessé de guerre na niveau moka zoka lemba 45 divorce maza na 23 ans ils ont batanu mokili bali et puis batongo bazaka pe à l'aise asundola mwasi alekaka ne pe binde bana baliaka te aisa mwasi ne omona na relaxo yo relaxé ni yem taboteli yo bana o souffrir na vie na nini na yo nzambe mtapesa souffle basi pe bana tâche na bango mettre na souffle nzambe mtapesa mama espoir ezali akende ko ta so malamu ko lambele fufute malamu ko sele ba service de nuit so kazaka mobali otama na mabelo azonga bosi bozonge belete o landa ngai koto kenda ovana na ba bengo papa tonto wana ndako na yo okima ndako no ponani okima ba obengo papa tonto ba okangelo ba télévision na bana batu wana po biloko na tata na mta somba sonia disons na ndako no babenga na yote ndeko na te aigle merci mingi na mama de 5 merci mingi na mama de 5 mama de 5 yo tombola nganga na tombola yo Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Blessing na Paris merci mingi na Lino Subonzemo na Allemagne partage ba émission na ngai mingi merci mingi na BBC Fungula na Louvière mo konza mama na Louvière ba femme azana mbongo belle femme en espèce azana ba jeep na ye mbote mingi na emesha mwanga kivusien ya solo muswahili basi nzamba sala liboso na mukili mbote mingi na na mami kankenza na Toulouse mbote mingi na petit na ngai Peter Kachama na Grenoble na si Chamuna mbote bele na yo Dode Kayumba mbote bele na yo place ozolanda ngai Alenkelo mbote bele na yo en tout cas mbote bele na ba sportif nyoso balandinga de partout na yo surtout chekola et là on a sepela na yo obi que o s'intégrer mbango na niveau moko o leki bande ko no ba ya liboso ba seli biso ba merde. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Babi, Mama, Emeline, Zemaya, tous pépélés à Mbetolo. Emeline, Maladie, Galvanda, Balobi, toute la famille Bonbongo, Arnaud Bonbongo, Yannick Bonbongo, Grace Bonbongo, Babi, Youyou, Yoyo, Ikando. De gros bisous à vous. Vous êtes toujours là pour me soutenir. Babi, ma petite soeur Cynthia Wadol, puisque Starna, la ligue d'Angaza Antigresse, Cynthia Wadol. Nani. Cynthia Wadol. Oh, azaki pas Frank Stema nani? Te wana Gloire Roland. Ah, Gloire Roland ya. Yem taye. Maître. Ah, ngala kasi Gloire Roland ya sa koti. Maître, ezani yo la leki na ngai maître. Ah, PC Mbotebele. PC Mbotebele. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à mon réalisateur qui était là pour me soutenir, Michel Kombi Aigle. Babi Congo Révolution. Si nous retrouvons Pamela, chez quoi je suis là, Nazaka Kawa. On continue toujours avec des exclusivités, toujours continuer pour vous faire plaisir. Voilà, Toro Yamba Maître Choura. Nabi numéros affichés. Papa so long et langa tato yo. Hein? Maman, yebisa bango eza 100% social. O eza social. Eza social mais toujours la kisa. Toujours na table chaque jour tu ndoza la kolakisa bana basi na bande ona so mibali. Ndenge ni toko vanda
tous à la vulgaire dans beaucoup. Ok. Voilà, moi je vous dis beaucoup tampongo. Merci beaucoup, Babi Libondas. Pati Libondas. Voilà, on se retrouve prochainement, toujours dans cette émission Tout sauf rien, Congo Révolution News. On est là toujours pour faire plaisir. Je vous dis. C'est pas Warrior Popol Mpasula. Warrior Popol Mpasula. On se revoit prochainement, toujours dans cette émission Tout sauf rien. Je vous dis bye bye, bisous, de gros bisous, bye bye.